Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci Naba o Balandi des shows d'Enar TV. Papa, maman, Simba, Nabokebi. Tu es tout le belamuke makambambo ka Congo la RDC Kinshasa. Problème ezali na na vidéo moko mboka na biso ces derniers temps et baby tracasserie na kimoyibi kuluna. Bakuluna bazaka ba civilité, mais bakuluna pe bakoti na la police, bakuluna pe bakoti na armée. Peuple a commis na danger. Les peuples en danger. Danger au côté à partir il y a armée na la police plus bas civil kuluna. C'est ça, tout ça on a. Et là on est na l'action na kati ya image na zo l'action vidéo otala niveau ya tracasserie na Kinshasa, otala niveau ya intimidation, otala niveau ya destruction méchante. Oyo ba policier ba zo sala, ezo sala passe. Soni yaya, ceux qui biloka boye komeli ote moyo yebeza te me bandeko bazo souffrir. Niveau ba gendarme bazo souffrir population, ba salisi ba accident et belé ya ba moto, ya ba voiture, ba tu ba koufi, dikolo ba tracasserie, ba intimidation. Mais avant d'appeler ça développement, topé ba analyse na biso, to landa na nous vidéo rapidement et bon au comprendre, to landa. Chef, chef, et Peki Sami, cocotte dans la voiture à moto. Osani. Voilà. Christian Lusako est top Congo FM. Pause. Alobi na oza bololé afingié, oza bololé. Mais au kolanda na suka ya vidéo alobi un policier qualifié ou bien formé ne peut pas ingérer. C'est-à-dire à bosana ki ke vidéo na eza déjà ba na ngona maboko. Awa lobi na o msusu nini longola e plaque. Comment ki longola plaque ya voiture à moto? Yaya wana eza destruction méchante. Wana eza destruction méchante eza condamnable. Ce n'est pas permis. C'est-à-dire bazo détruire ba voiture à batuna Kinshasa kaka boy. Okolongola plaque ya moto ke ko baby so boaki. Au détruire na voiture à moto ya okendo sali sa plaque wana na bambongo ebele mais yo longoli yango pona ba intimidation ezanga mutuna makolo alobi na e bolole kende kolongola plaque ndenga azotinda ça veut dire soki yo yebite ba okende na sima voiture ba buki plaque wana bakanga yango na ba matière moko ezaka vraiment ekanga makasi c'est-à-dire ya kokende a buki yango ya kobuka kozongisa yango ezambongo. Mais na mona nanu te au pays ya ndenge nini ozo ko sala ba destruction méchante par volonté volontairement bozo buka mituka batu. Mais to landa o mona côté sukela kiye na kolinga oyo ka ependa bien awa ndenge alobi po bazana tembe bato to landa Osani. Voilà. Christian Lusako est top Congo FM. Christian Lusako. Longo la plaque. Policier, présentez-vous. Commandant commissaire principal Sangama Chimoabiso, matricule 119 830 43 45 141, dans un PCR Kin Centre, détachement Kitambo, magasin. Namoni yo na ba menote mbeba nini yo sali. Namona ki brigadier chef a interpellé ki Isagé moko. Na o asaki ngana o commencer place namona ki bazo filmer. Ne a connait pourquoi bazo filmer ba PCR. Tant bi bongo a matisi ba glace na ye ne pour l'intimidation abiki bolongwe plaque ala pour alongwa. Alobi bien pour l'intimidation. Mais l'intimidation, intimidation c'est effraction. Pourquoi intimider? Pourquoi intimider la population?
Pourquoi intimider sa population? Or, rôle ya policier ou armé, c'est garder sa population et l'air bien. Mais c'est ça. C'est garder sa population et l'air bien. Mais bango mena baza on a pour détruire sa population, pour voler sa population et détruire l'air bien. C'est ça. Bango baza na définition contraire par rapport à la définition esengeli batia na mitu. Baza na ba rôle moko contraire. Baza na ba règlement contraire par rapport à ba règlement militaire ou esengeli baza na na mutu. Un militaire est là pour protéger sa population et l'air bien. Mais bango bazana pour détruire et voler sa population. Bazana pour voler et détruire les biens de sa population. Mboka mo potou, mboka ya désordre, alobi pour l'intimidation. Pourquoi intimider sa population? Ils sont là pour nous garder, pour nous sécuriser, non plus pour nous intimider. Landa biloko azoloba, yebi même pas que azoloba, bon en fait, na ebité ceux qui bazarapé ba policier ou bien ba pesa ba onka ba bilamba na balati pour tracasser la population, tracasser la nation pour rien. To landa est bien oyo kabiloko ya azoloba, ça fait mal. Oyo kabiloko aboy. Si ba glace na ye pour l'intimidation abike bolongwe plaque ala pour alongwa place sur la kende. Mutu wana alobi bafingiye bololé. Mutu amatisi ba glace na ye pour l'intimidation abike bolongwe plaque ala pour alongwa place sur la kende. Comment okolo baba longole plaque? Wana eza destruction méchante. Kolongo la plaque à mutu na voiture. Eza destruction méchante. C'est punissable, c'est une infraction. Et puis alobi na bango bien que je suis Christian Lusakweno de Top Congo. Christian Lusakweno ya Top Congo. Ayebisi bango bongo. Je suis Christian Lusakweno de Top Congo FM. Baza atakunate. Donc bangonde bazana soki a côté déjà molimo 1000 francs. Na oza soki nani, na soki penini, soki nini. Baza kunate. Bazo détruire ba voiture, bana poto ba otinda mituka na poto, mais makambu bazo mona mituka na bino, bazo buka ngo na ba policier ko kanga. Ba infraction ezangi tina ko côté la batu na mituka sauvagement. Mais ça fait pas propre. Ça fait pas propre yaya. Mutu wana alobi bafingiye bololé. Pe brigadier en chef pe alobi yonde mutu finga ki bololé. Pour la nini comportement modèle wana. Afrodi ceux qui dans la finga ki alimbisa mais ceux qui sont réel. Mais la présence de a témoin qui na finga ki était. Chef, Epeki Sami kokota la voiture à moto. Osani. Voilà. Sabengi bololé, oza bololé. O abengi bololé bangote. Si bangonde ba fingi bololé. Et puis y a ba brutalité tala yewana na fenêtre. Na ba brutalité obuka ba vitre à voiture à muninga, obuka ngwana boy borofuta te. Okobuka ebi ko changer nani ba vitre wana eza kombi. Akobuka ba kofuta te mboka mo potu mboka désordre. Population ils ont souffrir. Wana na tongo Christian Lusakweno a okende kuluka mwa boulot, akebeta boulot ndenga betara boulot, un journaliste en RDC na Top Congo. Azokende boulot na batongo tala tracasserie. Abuka e porte heureusement ye pe azaki maela bloqué déjà ba porte tout. A bloqué ba porte. Tous les 4 portes bloquées. Alinga kota misapi a fini misapi na ba vitre. Mais ça fait mal. Mais ya wangani abi a fingi ete. Ah o fingi ete o fingi ete. Osani. Voilà. Christian Lusakweno Top Congo FM. Christian Lusakweno. Longo la plaque. Ba longo la plaque. Longo la plaque. C'est malheureux. Plaque wana bo longo la yo longo yango facilement mais kozong sango c'est de l'argent. Kozong ça c'est de l'argent, c'est-à-dire bato bazo buka mituka. Bakuluna balati teni ya ba PCR. Bazo buka mituka na Kinshasa na ndenga mukete. Ah siko ba osala ki kuluna na ndenge ya couverture ya teni ya la police. C'est malheureux mais yoka ye na suka wangani alobi afinga kite. Mawa Tolanda. Alobi bafingiye bololé. Pe brigadier en chef pe alobi yonde mutu finga ki bololé. Pour la nini comportement modèle wana. Afrodi ceux qui dans la finga ki
alimbisa mais ce qui est réel mais la présence de à témoin qui a fait qui était puis la coquille était policier ou a bien formé des police qualifiée la fingaté aucun jamais likambo ya kolongola ba plaque d'immatriculation nani apesi bino mitindo wana mitindo apesa mitindo te kolongola plaque mais et ça m'a qui voilà bapesa bino mitindo ya kolongola plaque te jamais loba siko liboso ba konzi na yo nani apesa bino mitindo ya kolongola plaque bozo détruire ba voiture ya bato. C'est une destruction méchante, c'est condamnable. C'est pas permis. Vous êtes là pour sécuriser la population et leurs biens et non plus voler, tracasser, intimider la population non plus. Boza on a pour et tracasser la population non plus. Vous êtes là pour protéger. Mais bah on a yébité l'oroni bazo sala. Nzela mobimba boucher bache bango partout na banzela. Oroleka kote nini? Na ebite vraiment biloko soki nani akoya kosilisa ngo na Kinshasa. Bandeko babi de sho na Kinshasa, bino nde boya ka Kinshasa wana, boya bopika mboke beba. Mais c'est ça. Pour la intimider mutu alunga pour atika au filmer, ba Jean qualifié ba ici na sur le terrain. Voilà. Il y a le biais qui pour intimider. Yoko intimider ba tu ebite que intimidation eza punissable. C'est punissable. Eza infraction. Donc voilà, merci beaucoup. Partagez votre émission, aimez, commentez, que ça l'a bien. Et Zala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, émission Zakouya. Ciao.